masia o natalela moto te obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngaina belela kayo zamboyo ngaina belela kayo shwa mashia o tango maile sila kana belela kayo papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e boma komine lobi modis palom qui se confie à Togo sala prière au dansant ko di sankolo ba force nyonso o elandaka bato ba réclamation ya famille ya ndeko ba flèche nyonso ya ndeko ce que ça qui n'a mal lomba to malade des qui lié spirituellement que va comprendre les souliers moyé ba retomber nyonso dina kolanda bato to di sanzambi makila na Yesu e bomba biso makila na Yesu e bomba ba partenaire tu es kanga likolo na biso retour mo côté landa na libota to na nzela na bao ba sunga ka to na bao ba lingi ko sunga na kombo na Seigneur le sang de Jésus na yo Yesu makila na yo makila na yo Il est écrit dans ta parole. Tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour l'accomplir. Amen. Psaume nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de tes puissants. Tu nous as rassurés là-dessus que tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni les flèches qui volent en plein midi, ni les pestes, ni les contagions. Seigneur, tu nous as rassurés, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Seigneur, tu nous as rassurés, éternel mon Dieu, qu'un bon de bonheur doit continuer à faire le bien, car la bénédiction sera sur sa tête. Seigneur, tu nous as rassurés. On va moissonner. Si nous semons le bien, Seigneur, c'est-à-dire à travers le bien, la protection sera à notre niveau. Permets au bas de la croix, Jésus, que la protection divine nous assure, aller comme retour. Seigneur, ne permets pas que l'œuvre de l'ennemi se glorifie dans notre chemin. Ne permets pas que l'œuvre de l'ennemi se glorifie dans la vie de la vie de Maman Via, ni dans la vie de vie à mon Jésus. Ne permets pas que l'œuvre de l'ennemi se glorifie, oh Seigneur, dans la vie de ma partenaire. Que l'œuvre de l'ennemi échoue. Que l'œuvre de la croix domine dans le nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi échoue. Que l'œuvre de la croix domine, Seigneur. À la croix, tout est accompli. À la croix, tu nous as rassuré la vie. Tu nous as à la croix à travers le sang. Tika matleza ezali lembo ya boyokani ya biso na yonza. Tango mwenye akomeka mkolo amuna makila na Yesu. Eganga kali no Jésus de Nazareth. To tiko kende pe kozwa na maboko na yo. Nyonso ekoleka na se na maboko na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Neto bondeli bomba. Amen. Amen. natalela moto te obelese masia o natalela moto te obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngaina belela kayo zamboyo ngaina belela kayo shwa mashia o tango maile sila kana belela kayo papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto mokili teo ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila e soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka
natelelaka bandeko basundoli ngai yo moto na pasi nazolelo ngai yo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Hallelujah ya otonda malamwe Hallelujah ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata banoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai Olobi mila lobukwa mwasidi mila lobukwa mubali Nako baby sama dena mabuku ya bangu na ngai Yawe oh yeah Mama yawe oh Saba ote na ngai Yawe la kakayo Atalelo bapasi mitunyi sezingi bomoi na ngai na banga eloko te pwete na yebi yo osaka te opesa etina na lipamboli ebila moko na biso kutu Dawida loba uta abota makino wakola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata ilaka umeli na yebi koko kisama yawe oh yeah kumama yawe Soki nateleli papa lobi bakoki kukufa Soki nateleli mama lobi makasi ekosila Soki nateleli baninga suka bakodesevoir ngai yo nakati na libulu nazolelo ngai yo natelelaka bandeko basundoli ngai yo moto na pasi nazolelo ngai yo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai
bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso moboneli na ngai nzambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamu Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kangola ngai utopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikayaya yango ata banoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai Tolobi mila lubupa mwasidi mila lubupa mubali Nako baby sama dena mabuku ya bangu na nae Yawe oh yeah Mama yawe oh Saba ote na nga Yawe la kakayo Atalelo bapasi mitunyi sezinge bomoi na ngai na banga eloko te pwete na yebi yo kosaka te opesa etina na lipambo lebila moko na biso kutu dawida loba uta bota makino wakola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata ilaka eumeli na yebi koko kisama yawe oye Voilà, merci beaucoup na bande konyo sobozo landa biso. Toye lisusu na lisolo ya mama bibi. Tozongi lisusu. Tokuta na nandeko na bosenga na bino bandeko oyo bolanda ki biso na mwa lisolo amuketo solo ina mama bibi. E bandela lisolo na biso tozaki na bino elongo. Lelo toye. Tokuti penza mbasi asali pe musala na ye. Lokolo oyo ezaki ya kovimba ekiti malgré etiki mwa pota moka muke mais quand même ekiti sikoyo totikali kaka na bapota wana ya ser bibi yango ndezo tungisa ye yango ndezo continuer koniokola ye tomeka kotuna ser bibi na bino elongo boni mama bibi malamu mama moi changement ekoti muke nangola nzambe changement ala vraiment facilité malembe vraiment nzamba zalo kumu bandeko batala ki yo mama bibi batala ki émission bandeko bazaki touché moko na moko atutisamaki alobi tokoki kondima te totala ndeko na biso na pasi tant oyo tozali toza na biso na ngote
Mais na mukie biso tolobaka eloko mukie onde kotaka na listo. Na mukie oyo kaka nzamba tutisi biso na maboko to sunga ndeko bibi. To bunda nanu na bapota oyo esali ndeko bibi na mukongo awa. Outi ko bisanga lobi outaki pansement ba yebisa ki onini kuna. Bon, docteur tonto kei, docteur a ebisinga intervention ya liduso wana eza te fo totika kaka pota musuni yango moko emata po soki bameki kokata babambi ezobebaka na kati. Donc fo kotika onka bongo pansima na mpe ezosenga mbongo mama. Kaka ndenge bandeli nde nalobaki kovanda nanga mobimba boye eza kaka mankima mbongo. Soki mbongo ezalaki mbe naza déjà voilà. Oui, pansement ezosenga mbongo c'est vrai, yango to yeli, yango bandeko balandaki bamonaki ke oza na sonde. Ezosenga ifoza na basonde po ba continuer ko changer ka po ebota ba infection te, po ba continuer ko changer ka po epesa maladie mususu te. Donc balobi ke esika bakataki musuni wana moye bakata lisusu eza te. Musuni wana o bakata ki o batiaki epoli balongoli yango. Donc moye batia lisusu eza te yango nde ezobimisa mai. Yango wana mama. Moi intervention balobi eza lisusu te, intervention eza lisusu te. Donc na ndenga pansima kaka musuni ekobanda kobota pe tant docteur atalaki musuni ezobota mais ezobota na ndenga plein boye te. Ezobota na ndenga boye liduswana na kati ndi yango ezosene ba mai. Excès ya mai wana pe soko umeli nango azopesa gazi vraiment mabi. Ya bien te. Siko eza ka après jour moko ok pansement après jour moko ok pansement so mbongo eza te mso na ovanda ba 3 jours 4 jours moko pansement eza te mbongo eza te. Biso bandeko oyo batalaki balobi bango bangi bazwa yo en charge. Ndeko moko na moko asungi abimisi mwa lomeya na ye esika ezalaki parce que likambo bango bayebaki yango te. To brisker bango et puis na ba moment o tozali na otako lo bango na débit na ba moment o tozali tango bazui e choquer bango bandeko baningani bapesi oyo bakoki kopesa poto mema mama bibi na hôpital to interner mama bibi na hôpital mama bibi aza lobiko po bango basimba ki eloko moko mama bibi alobaki mukolo wana soki mbongo ezalaki mbelo koko vanda boite Baskar oyo ezofunga mayo ezapo bozangi mbongo po zovanda pe sika moko mingi yango bandeko balobi to ya tozwa yo to mema yo na hôpital mais tomoni ke ndenge bango ba pesi biso misolo na bango tomoni ke obomba pe bitike na ndako soki yoke kozala internet na hôpital bana oyo bakufela baboti bakozanga eloko kolia papa na biso ya 93 ans akozanga eloko kolia yango moni tosombi mwa loso tosombi mwa semoule tosombi mwa huile tosombi mwa thermos oyo ezande tango kozana na hôpital batela ko mwa ya moto po melaka tina tongo bana batikala na mwa biloko oyo ndeko tokosolo na nani nam ndeko kovanda na hôpital bolali na bino na tongo meliti tango boye ya eko lamba atikeli pe bana bazana droit kufanzala te ni papa azape na droit kufanzala te sino te nzamba osepela na biso te parce que yo mto sunga bango alors yango moni toye bongo te totikela pe bango bandeko balobi babeti tolo na mukie kaka bako supporter mama bibi ti akota hôpital ti abima ti nzamba pesa lobiko na ebite so zana liloba ya koyebisa bandeko oyo bafungoli basonga maputa bandeko oyo bafungoli basaki na bango po basunga yo. Mama ya kolobeza te en tout cas mutu nyonso o azwi likanisa kosunga ngai oyo azalaki na motema ya mawa atie loboko na ye na kati na pasi na ngai en tout cas ala amona ye ala afacilité bango bazanga te bakontinue kaka kosunga ngai tina suka mutu nyonso o atutisami na motema wana ya komona ngai bibi Isra na pasi o pe asungi ngai ala facilité ye apesa ye lisusu
ya mingi oloba eza te. Merci beaucoup bandeko. Nakanisi boyoki ndeko merci esali na maya miso. Koloba kinzamba lola pambo la bino esika moko na moko ewuti esika moko na moko akanisi esika moko na moko parce que pour ça la likamba bui il faut tout isama toloba rango bien na débit ya nzambe bazali bako tout isama bako mona te ndeko avanda aussi longtemps moi lipa okoko sunga ndeko ezali biso to bisi bino susu merci to bakisi koloba merci mingi na ba geste na bino obozo sala merci infiniment to bandi bolobi to koti likambo ngo nzamba lola apambola pe bino afungola misala na bino de façon que tolonga likambo ndeko kokota hôpital kino ko bimana ye ezala lisolo mususu to théâtre la munena nzambe vraiment to tatola to so c'est la papa parce que maman aza mwana ya batu to ko kendene kaka boité n'est-ce pas papa Jacques? Je ne sais pas ce que osana loba. Oui, merci maman. Tu as totalement raison parce que toute personne est issue d'une famille. Donc avant maman via azo compassion, avant bande ko mususu ba accompagner maman bibi abotama na libota ya batu. Puis mokili otozo vivre to iba réalité na ndenge yango ezalaka. Vraiment moi je pense que ngana kosa la formalité ya koloba kinzamba pambola bandeko nyonso oyo basali acte po ba pambola maki déjà dès lors bazaki initiative ya koza pasi ya ndeko na bango vraiment nzambe si ya pambola ki bango bazala assurer que vraiment ba ko manquer le côté parce que nzamba azana posa lo lenge ya batu ya ndenge wana vraiment merci na bino partout bozali na yebi ke boyebi mboka na bino malamu ndenge yango ezali bolandaka yango chaque fois c'est-à-dire oza processus moko ya makasi auto bandi peut-être par rapport à ma bibi ndenge azaki awana ndako. Merci. Donc je disais que merci na bino nyonso vraiment nzama pambola bino bozui likanisa malamu tolongola ndeko bibi to kinena hôpital. Je pense que ça processus mo zala un peu dur par rapport à onenga azaki na ndako. Donc to ndimi sami avec toute foi que elongo na bino na makasi ya mama via puis elongo l'association ndeko na biso bibi akoyoka malamu yango nde eloko ekoleka esengo na biso nyonso pe ya bino ma vie a vraiment na illustré moi le mot muke vraiment na kotika la kondima les sociétés muta ko ba ke kongola za muta mabe na kondima selo ko wanati. C'est aujourd'hui que je comprends que peuple congolais za peuple mususu Mutobo monate, mutobo se saluate, mutobo se côtoyate, même famille te. Donc maman vie ayo kine makamba musuba ko lela ba mususu ba ko swaminu te peuple congolais a mutu mususu. Si réellement cet amour au bande ko balakisi et pas ma bibi et ko zala montrer na ba étape nyonso ya mboka. Vraiment nazo croire que mboka oyo un jour nzamba ko samaka minene. Merci ma queen. Merci beaucoup, Papa Jacques. Oui, c'est vrai. Et ça facilité que son moto oyo o yebite, moto yo monité. Mais ngai na le barake ezara bien na songa moto oyo na moni na misu. Ata soki na yebite, mais bande ko basoki chance ya komona na télévision parce que ton dimela nzambe moto monate. Nana ko dessiner nzambe. Pasteur, nana ko dessiner nzambe. C'est impossible. Je profite à l'occasion de ma vie pour dire merci à tout le monde. On va soutenir notre sœur. C'était pas facile et ça ne sera pas aussi facile. Et ça, impossible, mais c'est un peu difficile. Je crois que dans la simplicité, on avait le temps de soutenir notre sœur. Je profite à l'occasion. Il est écrit, il est toujours derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Yozwa qui tend, il y a ça 1 franc, 1 euro, 1 dollar. Au longola qui ango na budget na yo, na compte na yo, na projet d'affaires. Au lobby na longoli 1 franc pour soutenir quelqu'un qui est faible. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne manquera pas de ses souvenirs.
Opposé acte moko, je t'encourage. Acte moko extraordinaire. C'est de génération en génération, tu ne vas pas regretter la seconde, tu tierce aux oies qui pour réfléchir, faire le bien à notre sœur. Deuxièmement, je voulais ajouter. Proverbe Zoloba, vaut mieux un frère, un voisin proche qu'un frère éloigné. Vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Je vous rassure, l'acte que vous venez de poser, est un acte moko, Nzambe, akobosana kayo atam kolomokote. Continuez de faire le bien. Quelque part, Bible Zoloba, un des bonheurs doit continuer de faire le bien. Car, ils ont sémence, bolam ils ont la sémence, ils ont valeur ajoutée, ils ont valeur unie. Mouto a botama na bolam. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Donc, Nzambalo la pambola bino, on ne cesserait jamais yako pambola bino, yako lobakena mabota na bino e kaukate. Ni sak, ni nyonso, Nzamba fulu sabino. Merci beaucoup. Voilà, maman metasifo oloba ilokomoko. Merci maman Via. En tout cas, on a la koloba, ezakaka merci. Nenge papa na soja ka otu koloba. Muto yo bomona te, bopesa na tambo tete, mais bozwi likanisi ya kosunga muto wana. En tout cas, tolongo na langage o tolobaka ba congolais baza mitema mabe. En tout cas, tolongo lango na pesi mutu nyonso merci. Merci penza na batu nyonso bazwi likanisa kosunga mama Bibi. Parce que neta na ye, tango lelo akoti hôpital, azwi kisi pe abiki, gloire ezara toujours epa Nzambe. Pe yo muto bimisi mbongo na yo, jour moko te Nzamba ko permettre yo olela. Ata mokolo moko te, quel que soit les problèmes ozala nango, Nzamba kotia maboko, Nzamba ko bundela yo, Nzamba bosanaka te ba souvenir a malamu. Oh yo sali pa mutu, Nzamba bosanaka te. Likambu moko makase ko komela yo, Nzamba ko bikisa yo na likambu moko bosalaka, tamsu yo moko bosana. Mais Nzamba bosana yango te, Nzamba komango quelque part. Pe jour wana Nzamba zongiseli yo. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Pena. En tout cas, nous avons vraiment touché. En tout cas, vraiment, merci. Pe merci, ming na mama vie à Kwilmader. Na oyo azo sala. À travers ya mama vie à to ende to yokomona Sœur Bibi. En tout cas, vraiment, mama vie à Nzamba pambola yo. Abakselo ya mingi. O ezanga na vie na yo. O zakalango posa ozo na vie na yo. Nzamba lola pesa yo. En tout cas, merci beaucoup na batu nyonso. Puis bon continuer le sous kosunga. Nzambe vraiment kotika binote. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc Nzamba ozo continuer kosunga biso, ko pambola biso, ko batela biso. Oui. Lelo eza mukolo to ko sande ko na biso. Tozo kende na hôpital. Ngai eloko mutu yo nazo senga bandeko tozo contribuer pour ndeko abika. Mais lobiko biso mtopesa raté. Biso tozo sala kaka geste. Tozo la kisa bolingo na biso. Moto apesa ka bolingo pe lobiko eza Nzambe. Ah papa pe autko ya. Papa pe aye. Na moni on dirait to zelela na no papa parce que toza na surprise na biso die. C'est bon? Ouais, vas-y déjà. Voilà, toza na surprise na biso pour na papa. Papa abota kaka mama bibité. Papa abota ouvre ça, met des bougies. Abota kaka mama bibité. Papa abota bane bele bazana poto tant bamoni papa. Papa lobi a kokisi 93 ans. Ba lobi te. Egoleka bongo te. Bonjour. Toyebite soki mukolango ya anniversaire à papa. Est-ce qu'il amela ki jus? Est-ce qu'il amela ki ata mai? Bana na ye o papa aboti na poto ba lobi jamais. Luvunu. Biso, il faut papa na biso alia amela vitalo alia gâteau na ye ya mbula na ye akokisi ya 93 ans bougie. Donc vraiment papa ye papa boye malamu
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, oh l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, papa, Mbotama et l'amour, oh papa, oh yo. Na pesi bino lokola tokutane na mokolo ya lelo alolo nzambe apambula biso ngampe na libuta na ngai nzambe apambula bino apambula bango na mabuta na bino nyonso apambula bino ebu Pia papa nangi naloba lisusu biso te biso toza batindami omoni mokolo tosalaki na yo émission aya makambo mama bibi mwana na yo moko azaka na poto alobi bino bolobi papa anniversaire ne uti koleka nga na yebi te soki papa na nga amelaki ata vitalo na yebi te soki papa na ngai aliaki ata gâteau bosombela papa ata gâteau amukie amela ata sucré pona mbotama na ye mokolo anniversaire biso tozalaki te a récupérer yango po ayebaka bota bana ebele mais aboyi na ye totanga kombo alobi kaka oza papa na ye kati na nkolo mwa liloba pona mwana na yo wana. Bon, merci mingi mama. Naloba nini kutuko. Liloba nini ngana koloba. Na pesi merci mingi na ye moko nkolo. Oyo akela biso. Bon mama, suka yango wana kaka. Merci mingi. Voilà, papa. Gâteau na yo yango wana mama papa. 93 ans on ba komi mbula na yo kuna 93 ans na yo yango wana bosimbela papa de la même manière au 93 ans biso o petoza awa na muto asali ke ozwa gâteau aza na longévité akomona ba koko ya ba koko na amen c'est-à-dire biso petoza béni papa sikre na yo yango wana Oh, pekaka ya yo. yoso c'est-à-dire yo mo otia mo wapi botela yango awa Nani Mukongo. nani? Niki. Oh mama. papa linga bimisa maya miso papa Merci. Nzambe apambula bino, apambula mpinga ye. Mama. Merci. Napesi bino merci. Yosuka yango wana. merci beaucoup bandeko Mama mkwasi. botala ndenge papa aza emi bandeko botala ndenge papa aza touché surprise esali papa bien bandeko merci mingi na ndeko kanisaki kocha kofete na papa elongo anniversaire yango eleka na lokola boyokaki otutisami nzambe alola pambola yo merci beaucoup merci beaucoup tozo continuer Kansi. Soko za kutambula musembo. Estika ngana kukiti. Ukoko kampi yango. Amen. Bana. Gabino. Lukoto ukomona. Mwana moninga ayin. Obeti di bako. Ti. Depuis 49 na koma na mboko yo. Na beti nano di bako te. Na moni nano community. Na zana nyongo ya mutu te. Soko na dri sigarete na tongo. Oh papa, len na koya. Na dri te. Yelali. La tu. Na pesa yo sanfra na yo na dri tizi ya sigarete. Kama ya kodefa na linga kayango te. Na lula kamwasya moninga na ngai te. Kansi. Nyonso na ye moko nkolo. Nazali na te. Kansi nga moko na tambula kananga na nzira na yebine te na kosumuka na ngai. Papa. Hey, bana. Mama via.
Papa. Bino basi bantu lobetu saka biso mabaku. Kanti soko na taliboyi. Isika ngalo ko betule libaku yezati. Voilà. Papa. Le problème est Banana ko kata gato. D'abord na sani ko. Woya sa gato. Na sani nan bo papa lia papa kata no gato. Botikele gato na asala na ndenga moni to betele ka lisolo poto kenda kate. Bongo te. Ba pesa ya ta fourchette alia esika ko lembela. Atiki bana na eba lobi ndengo wana. Alia. Merci. Voilà donc biso to évoluer na biso. Papa biso to yaki awa mukolo wana tant to salaki émission tant to salaki émission to lobaki nzambe asimba mitema ya bato basunga mama bibi nzambe asimbe mitema ya bato bandeko basungi mama bibi mais lisungi ya bandeko tant bapesi baza na posa lobiko ya mama bibi esika pe nzambe achela loboko po mutabikisa reza nzambe biso oto so saleza na nkaka geste alors to ye potozwa mama bibi tokondene yo hôpital mais tokoki kokendene bongo te papa abota mama bibi azali na bomoi ebongi tosenga mama bibi epai ya papa tokaboli yo na mwana te kasi tozokende nde koluka solution mpona mwana. Voilà yango na nde eloko penza toyelaki. Na pesi na ye moko mkolo ngai na buta ye. Alors naza na lisumu na bana te nkoko sompete na libuta na ngambi kansi ndenge lusengi tika na fungula nzela nzambi apambula ye apambula mpibino. Amen. Diloba ya suka yango wana na pesi bino. Merci mon papa. Et puis merci aussi au lobaki déjà pour na bandiko oyo nyonso basungi mama bibi. Donc je vois on dirait toza na problème lisusu te ya Paris tokoki kokende na ya bibi na hôpital papa pesi déjà aval na ye. Ah oui, en tout cas nazo profiter pe ko senga liboso merci balande émission o ba me ko tia loboko na bango pona ko sunga ser na biso bibi. En tout cas nzamba lola apambola bino abakisa ebele katikati na bino mingi koloba ezali toke na warediti te po bato nyonso balobi yango si balobi yango déjà toko zanga to donc toko zanga te koloba ngo kaka ya kopambola bino kaka nzambe apambola bino eloko na kosenga vraiment esuka na nzela te yo mundeko oyo moni que vraiment likambo est concerné yo ozana mai na makila na nzoto vraiment esuka na nzela te lelo tozali kokende na hôpital zomema ye pona bosungi na bino ndenge bosungi ye yango pesi biso force ya kolongolela na ndako kokende na hôpital po akoka kokoma kozongala susu bonne santé na oyo azalaka nango liboso. Voilà, malgré mbula et déranger sous bana tongo mais tellement etanga maikaka ke lelo tozaki déterminé que lelo faut que l'hôpital toyebi ke zali journée ma pamboli mbula eza eloko ma pamboli eza cinéma ka malamu ongola to memena hôpital vraiment en tout cas nzambe apambola bino. Merci beaucoup na ndenge pe en tout cas ndenge papa fongoli motema ya ko mema mama na hôpital donc tozali ko kende po papa yende nzambe se alobi ke non. En tout cas, na pesi bino ye na boka kofungama. Alors bandeko bino oyo bandeko na biso obazali bana mboka bolemba te kozanga kolemba te kosunga biso to continuer to comme ça mosala ngo ti na suka to zo réussite oyo ya malamu. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup ya Paris. Merci papa. Papa lupango na biso, papa lupango mama bibi. Banda mukolo to utaki awa ti lelo. Constantine no sali ndeko tokutikaki nokola kuvimba lelo tokuti ekiti nzamba sali opération na ye yo moko Constantine osali na mama bibi. Mama ngana zana Costa msusa kosala te na komisika nzambe lokola parce que oyo nyonso ekomisa miawa na ezali na programme ya nzambe na bino ndenge o niti yo moko na kati na ndikambo oyo na papa ye apesi biso programme ya koloba ke mama akende na ndenge ya difficulté azali na yango pasi ezali mikakatano mais tomoni ke ça va biso nyonso tokumisi nzambe parce que ezali programme ya nzambe mais biso nyonso topesi na maboko na ye pe lisusu akoka kokende kuna na nyonso ekokisama na kombo ya nzambe. Amen.
Merci mingi papa. Tobotoli mwana na yo te. Tokozonga na ye. Kande tosokende na mama Esther. Mama Esther, bato nyonso oyo batalaki image ya mama Bibi, bamonaki mama Esther. Bango nyonso balobi merci. Jusque là, balobi nanu te me bakoloba. Balobi musala ozosala, eza musala ya Nzambe. Sala ngo na motema bolingo ndengo bandaki ko sala yango, ko banango Nzamba kokoma na musika. Me bapesi biso conseil balobi to sombelo baga. Po sokolaka na ba po tata mususu na baga. Po na to éviter makamususu ebele na ye. Est-ce que okokoko ndima kolala kana mama Bibi na hôpital to mutu mususu azali? Ah, merci maman Langavi ya pour na parole pesinga. Mama Bibi akomi lokola ndeko nanga, pia za lokola ndeko nanga. Yende grand sœur nanga onaza na ye awa. Yango na pesi d'abord merci na bandeko vraiment bazuli kanisi. Onzamba touché mutema na bango ya kosunga mama Bibi. Merci vraiment. Nzamba pambola bino, nzamba sunga bino, bozangate vraiment. Bozwa ya mingi koleka obobimisi, nzamba sunga. Mais pour na parole de mama vieux tundi ki kolala na mama Bibi. Na bandola la nae. Na bandola nae na hôpital. Problème eza na ngote. Merci vraiment. Nzambe ya pambola bino, bo continuer kosunga bosuka na nzela te. Merci vraiment. Ya loba mingi ezate, nzambe déjà ça bika moi. Merci pina papa Martin de apesi nzela pona mama Bibi. Nzambe ya pambola yo. Merci maman. Merci beaucoup. Donc biso mission na biso to yeli boy. To sengi pe na uti ko senga déjà mobile na yo mukwata. Na butu oke olali na mama Bibi. To yeli bino thermos o bando chama ya moto po mama Bibi po bomela tina tongo. Otikali ko pangusa ye atikali na hôpital yo. Bandeko bazotala biso association mobimba. Balingi te mama bandeko bana oyo mama Bibi azobokola bakufa nzala. Balingi te alors yango moni toye na mwa loso wana, toye na mwa semulu wana, toye na mwa ti wana pona esunga mama Bibi na pokwa na après wana osbongisi atikali yo zonge na ndako olambi buno bolie esili omemeli pe yepe na hôpital kuna nakanisi pourquoi moniza bien pona yo eko déranger yo te te mama problème izate non salango vraiment. Merci beaucoup. Eko déranger yo te. Merci beaucoup. Donc tozo continuer. Papa bonjour. Boni. Ouais, artiste comédien. Ah, vous êtes artiste et comédien. Ok, vous êtes à côté. Ouais, naza vraiment naza na commune na biso oyo naza la rapé trop vraiment na mama Bibi. Donc biso zala wana vraiment pona ko salisa ye, pona ko sunga ye, pona ko aider talaka ye atambola raté, atelema raté. Donc tozala wana pona ko soutenir ye kaka ko sunga ye vraiment. Merci beaucoup. Vraiment nzamba pambola bino parce que c'est facile. Merci ngapé na sepeli vraiment na boyi na bino d'abord mama via et puis association mobimba et puis na profiter le sous na batu nyonso tout oyo bazolanda biso. J'espère que no batu ba lobby déjà awa nyonso ba merci ainsi de suite. Ngapé na profiter le sous ko remercier le sous pour ko senga merci yangwana ndi mutu eza vraiment tina mingi na oyo nyonso euti oleka awa nazali ko remercier na batu nyonso o bazotala ngai o bayebi ngai o bayebi mama Bibi ata o bayebi ete vraiment ye wana ndenge papa alobi atiki na maboko na biso atiki na maboko na bino nyonso tout vraiment to soutenir ye to aider to salisa ye vraiment na o nazaki nango pona koloba yango. Mwalimu. Bonjour papa. Bonjour maman vie. Na ebité so za loba mukia ko loba parce que to yokozwa mama Bibi tozo kende na ye hôpital pona ko luka kaka lobiko. Yo oyaka ko sangana na mama Bibi ozalaka na ye o assistaka ye otikaka ete. Mukwana betela biso lisolo na yo. To lobi to profiter ko loba merci. Mais na ebité so za likamba ko loba et pas bandeko o bazotala yo. Ça va, merci pour l'opportunité au Pissingaï.
Premièrement, na komisana nzambe wazali mettre à circonstance yenda pesa la opportunité to luka banzela mais ici mbate mais lelo opportunité mo yo permettre facilité wana ya lobi na Coran difficulté soke facilité zalaka pembeni ye mo so lobi malheur na batu o ba encourageaka ko soutenir la pauvreté. En bref, na bato nyonso o tout bazuli kaniso sunga bibi. Premièrement, nzamba bosa na bango te assistaka bango atati na kati ya tomo na bango mokolo bakufa pe mokolo suka na paradis. Nasengi bango ka merci. Inch'Allah, nzamba sunga bango mama. Merci. Merci. Satisfaction. Oui, c'est bon. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham. Il est écrit dans ta parole, tu garderas l'arrivée ainsi que le départ de ton peuple. Seigneur, tarabisoto komaki pande konabisobi. Toujours longwa poto ke no hôpital. Toujours na elikia qui akozonga de sika oyo guérit dans le nom de Jésus. Sa santé va rester éternellement Dieu. Ce qui était brisé, Jésus. Je crois à la restauration divine. Je crois à la puissance divine. Je crois au changement éternel. Christ à Jésus. Nous bénissons toutes personnes de bonne volonté. Oyazui elikanisi akosungandeko oyo. Abambolama. Misala na ye ebambolama. Ndaku na ye ebambolama. Moto nyonso akozwa kalikanisi Yesu tango nyonso. Pona kotinda le meilleur na ye pona ndeko oyo pendant l'hôpital mon Dieu. Tika ndaku na ye kamukate. Tika ndaku na ye efuluka. Tika misala na ye ebambolama. Oyazalaki désespéré mon Dieu n'action de Christ Jésus. Nous bénissons Maman Via, nous bénissons Via du monde, nous bénissons la famille, les parents de notre sœur Bible dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié par la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esika, pardon papa, caméra écoute. Esika Maman Bibi avandaka ya moyo. Ndako Maman Bibi avandaka ya moyo. Oh musa Maman Bibi. Oh musa alala ava. Oh etoko. Ah bochara musa likolo etoko po elia pe. Awa ndako Maman Bibi alalaka. Afato que nini hôpital ndeko bito kota total iskani ndeko alalaka parce que après hôpital akozonga lisusu awa. Total ba condition ndeko alalelaka. Total ba ndeko condition ndeko alalelaka musa alalaka yango. O eza etoko batiaka na se mpona musa eliama te. Donc chambre ya Maman Bibi yango oyo. Chambre ya Maman Bibi yango oyo. Salon ya mwana voilà, salon ya Maman Bibi yango oyo. Ma préféré na profiter na la gisabino parce que tozo kende na ndeko hôpital. Soki tozongi akoluka azonga lisusu awa. Bino moko bota la condition de quoi ça nango. Ndenge nini pote kozo infection te bandeko. Soki toke na ye hôpital soki toye akozonga lisusu awa. Nzamba lola soki azana bato akoko toucher to luka solution akolala ya ndeko. Association même bandeko o bazotala biso. Soki possibilité ezali to luka solution ya kolala na ndeko parce que akoko kende kuna azui le biko. Mais soki ayeko zonga kolala na condition ya boye ezala passe. Ndeko matamo likolo moi mousse nzambe oya ko toucher vraiment mbela na ngai et toucher bana nzambe. Merci beaucoup. Natalela moto te obelese masia o natalela moto te obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe maina belela kayo nzambo yo maina belela kayo shwa masia o tango mailesila kana belela kayo papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye Comme ma commune, l'homme qui se confie à l'homme
ngai natalela moto mokili te ngai natalelaka nzambe soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natalelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu moboneli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai utopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata banoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobokwa mwasi dimila lobokwa mobali nakobebisa madeni na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe saba ote na ngai awelaka ngai ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te opesa etina na lipamboli ebila moko na biso kutu dawida loba uta abota makino wakola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka erumeli na yebi ekoko kisama yawe oye
obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ete ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye komakomi nelobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai yo nakati na libulu nazolelo ngai yo natelelaka bandeko basundoli ngai yo moto na pasi nazolelo ngai yo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto ya mokili akoki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai utopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobokwa mwasi dimina lobokwa mobali nakobebisama te na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe o saba ote na ngai awelaka yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te kopesa etina na lipamboli ebila mokomoko na biso kutu dawida loba uta abota makino akola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka eumeli na yebi ekoko kisama yawe oye natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ete ngai nabelelaka ye o nzambe oyo
ngaina bililaka yo shwa mashio Tango maile silaka na bililaka yawe o Papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka e Comme commune lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme Ngaina telela moto mokili teo Ngaina telela kanzambeo Soki na teleli papa lobi pakoki kukufa Soki na teleli mama lobi makasi ekosila e Soki na teleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngai ngayo natelela kabande ko basundoli ngai ngayo moto na pasi nazolelo ngai ngayo natelela kaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo Otala te mabunga na ngai Oteyo kango na ngai Kutopesa se mwana na ya likinda Poti ngai na bikaya Yango ata bandoki nyonso mokili basangani Na banga eloko te poti makomi epesa ngai Tolobi mila lobukwa mwasi dimila lobukwa mubali Nako bebisa madina mabuku ya bangu na ngai Yawe oye Umama yawe o Saba ote na ngai Awila kakayo Ata lelo bapasi mituni sezinge bomoi na ngai Na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te Opesa etina na lipamboli ebila moko moko na biso Kutu Dawida loba uta abota makino wakola Nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye Ata ilaka eumeli na yebi Koko kisama Yawe oye Kumama yawe Yawe
masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye komakomi nelobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo na kati na libulu nazolela ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolela ngayo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto ya mokili akoki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobokwa mwasi dimina lobokwa mobali nakobebisa mateni na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe o saba ote na ngai awelaka ngai yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te kopesa etina na lipamboli ebila mokomoko na biso kutu dawida loba uta abota makino akola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka erumeli na yebi ekoko kisama yawe oyebi elaka erumeli na yebi ekoko kisama yawe oyebi Yesu
Voilà, merci beaucoup. Mission accomplie. Tu as accompli une mission. Nous avons soutenir. Nous avons l'association Nouvelle Vague des Fans. Merci mingi na moko ya tcheli pati wa tcheli beaucoup na e na traitement ya ndeko bibi toye totiki ndeko bibi na hôpital mokolo hôpital oyo aza médecin na complice aza spécialiste ya bapota vraiment totiki entre les bonnes mains bandeko toyebi que tobandi nde oyo eza ebandeli tofuti yango mais tozosenga moko na moko oyo nzambe akotuta na motema na ye to continuer kosunga ndeko bibi de façon que alia de façon que to continuer kosala bakisi boyebi la réalité ya Congo soko za na mbongo te kokozwa traitement mais biso toyebi ke na nzamba lola oyo tosambela ntango nyonso ntongo midi pourquoi nzambe wana apesa biso solution mpona sere na biso bibi toye kotika ye lelo na bamai na miso mais tokoya kozwa ye na esengo vraiment merci mingi na bandeko nyonso tokoti nano na loboko ya sere bibi te tobandi nano na bapota oyo esali ye basika wana soki bapota wana ekauki tokoyi siko tokochange hôpital mpona loboko mpona basala ye opération loboko parce que oyo nyonso aza nango awa eza ya ye te oyo eza ya ye te mais eloko eza nano grave oyo ezotungisa sere bibi eza bapota tikutu toyebana toyaki ntongo tokomi tokomi ya ba 14h15 tokomi sikoyo 16h toza 16h donc tolongwaki ntongo na ndako mbula totamboli tozali mwa mbula ekiti moke tocontinue vraiment merci na bino nyonso boboyaki na bino totanga bakombo na bino bino moko bolobi loboko ntango epesi oyo eza na mposa koyeba te nzambe alola apambola bino bolobaki bato bandaka ye mpe mama Esther yeyo azocontinue mosala na ye akomanda kolala na mama bibi na hôpital ka nde tolobaki wana donc bocontinue kosabone massivement na vie ya TV Monde bokozala desi te merci na bino nyonso kaka ndenge mosala ya nzambe alobaki bandako na bino ekufa nzala te ekauka ta mokolo moko te nzambe alola apambola bino apambola mabota apambola nyonso vraiment nayebi te bino mobomona ke oyo bobimisi ezonga au centuple vraiment merci infiniment elingaka bino mpe mingi merci na bolingo bolakisi biso je vous dis bye okutana lisusu ntango tokoya kotala sere merci eza question moke mama toye kotika ndeko na biso na le majeur bayebisi biso ke aza makasi mpona bapota sikoyo mama soki eza na témoignage tomoni mpo obimi na kati hôpital yebisa biso tobimeli na ndenge nsima mpo tolingi te kuna bamona te tozotuna yo baquestion est ce que papa docteur oyo aza awa oyebi ke aza makasi na bapota oyo koma en tout cas papa le majeur aza fait asalaka mosala wana ntina maloba nzambe awa soki oyema ya miso ezalaka te moto abikaka ngai nayaki na oyo ya ngai nazoyebisa bino natambolaki na bisika nyonso nazwaki kimia te kokóma nakomaki awa biloko nyonso na kati ebebaki apansi depasse bapasoli mwana na nga soki otali ye en tout cas mwayeza te mais na minute nazoloba oyo mwana na nga atelemi aza wana atelemi vraiment ndenge bokoti na mama na nga bibi awa boyebi ke ya kokende ya bomoi akozonga mpenza nyonso ekokauka mpo ye maseke eza te ngai yeyo nabimi me natiki ye na nake na ndako nazonga me aza siko bie nayaki na mai ya miso me awa siko nazozonga na esengo mpo mwana nga bibi merci papa le majeur nzambe apambola ye docteur Mbikai tozalaki na posa bato bayoka témoignage esika totika merci